Merci, peuple de Dieu. Apporte Jacob Fani. Lelo tosolola moke prophétie, ba prophète et alliance na ba prophète ya no alliance na basala na ba pasteur nini différence za nini pe ko comprendre prophétie. Wana kati ya prophétie ebele tobungi na kati ya prophétie tobungi ebele tobungi ebele wana nini makambo kaka oyo tolobaka biso moko toyebaka na biso yango te. Chaque prophète ayaka soki asali mosala nyonso prophète wana aza mpe na prophète aprofetisa akoya prophète wana mpe akoya na mission moko boye. Prophète wana alobi mission na oyo koya me bato bakebaka te ke prophète alobaki mpe makambo ekoya kosalema. Tobandi arrivé ya Seigneur Jésus. Seigneur Jésus prophétie ezalaki na deuxième génération nyonso. Et soki tozongi sino biso ndenge tozwi prophétie ya première génération, prophétie ya Seigneur Jésus ebandaki ti na première génération. Eye na deuxième génération. Nyonso esalemi na deuxième génération ebandaki na première génération. Baprophétise Seigneur Jésus koya yiso. Mais présence ya Seigneur Jésus moko te prophète mosala nzambe moko te andimaki ye mosala moko te akoma me bazalaki na baprophétie ezokoloba Moïse ezoloba baesaye bazoloba prophète mais présence na ye po toujours bato bakontaka prophète akala présence ya Seigneur Jésus baza kokonte kaka biso Moïse azali mais azoyebisa bango Moïse na ngai nazalaki avant Moïse bazokomprendre eloko moko te. Après kokolongwa ya koya Seigneur Jésus a profité Élise mpe lisusu Eli na Moïse soki boyebaka te Eli na Moïse eza prophétie apesaki bino alakisi ke baprophète bakosala na ngai na temps suka des prophètes et totali William Abraham ye na incarnation ya Eli prophétie mbango ye na incarnation ya Moïse tala bia sokoza bayele sala ya kimbango na sala ya William Abraham. Mais na moment oyo bazosala nani ayebaki ke oyo na incarnation kimbango oyo na incarnation ya William Abraham. Mais koya ya William Abraham aprofetise ebele. William aprofetise ebele. William Abraham aprofetise makambo RDC. Kota na groupe Christ avec komona professeur William Abraham azali oyo professeur Paul na makambo RDC. Et que la carte RDC avant arrivé kimbango ba prophète au bazaki liboso prophète makasi akoya pe na race noire ko sala prophète munene koya ya prophète kimbango nani a comprendre qui question après mission alobaki nini nani a comprendre que mission na ekokani obie ekokani te la question kimbango a prophétisé alobi bien. Nouvelle Bible, elle n'a pas nouvelle coutume, mais nouvelle Bible ekobima. Nouvelle Bible ekobima, ezate que Bible ne côté à RDC africain non. Nouvelle Bible ne kobima ekobanda partir ya premier prophète Enoch. Pour ne sorte que na deuxième génération, premier prophète c'est Enoch, dans la descendance de Genèse Enoch nani oyo mwana nani oyo azwaki araplasi Abel Seta à partir Seta ti Noé tala descendant Genèse 5 Genèse 4 otanga ti eye Noé aye kozwa charge. Alors prophétie wana prophétie mbango ekozala partie ya première génération kuna mindele bakofuki bala race noire kuna bepote nzambe azozonga na RDC pona alliance pote cadre RDC likambo soko boyebaka te likambo na RDC nzambe apesi so prophétie bele oyo ezalaki na première génération obino boyebi te po peuple azokobunga na kozanga koyeba. Tout nous vivre la deuxième génération, première, mais troisième génération. On comprend ce que nous avons la première génération. Génération de première génération planète wana o ezaki Adam kuna ibanda ki nyos kuna pesa banda ki malédiction kuna pe banda prophétie tout est prophétie belé les gars kuna mais nzambe pesa ki kanda pona makambo wana elekaki
mabe esalamaki bene nzambe alingi kokolobelango te ekolobelaka ndambo na moïse mais lelo nzambe azodevoile azobisa ebele oyo eleki na première génération mikolo koya soki nzambe alingi bokoyoka ebele bokozwa ebele nzambe asalaka profete akufa te profete soki akufi esili profete akufi esili William Abraham eyeba profete alobaki na ye mission esili lelo William Abraham akolobaka susu quelque soit tokumisaka ye mais ça kokumisaka profete me tokomaka bafanatike baprofete maintenant ntango tokomona profete atelemi na mission oyo William Abraham alobaki oki mbango alobaki tokomi kokobimisa ye biso toyebi Moïse biso toyebi kimbango me bobosaneke kimbango alobaki mpe moto akoya nsima tobosaneke William Abraham mpe aprofetaki mpe motu mpe akoya nsima chaque profete alobaka tanga na kosete na nsima na kata likambo ekokosama na nsima na tala pepe likambo ekokosama profete grand profete akokera na ba Moïse na ba Abraham na jusqu'au na William c'est vrai ça vrai prophète mais nzambe nyonso wana baloba baprofete wana ekokokosana moto azala bomoi soki atangi Amos chapitre 3 verset 7 bia 8 okomona makambo nzambe akokisaka parole baprofete kaka na moto aza bomoi nzambe nanasalela na bato ya kokufa te soki otangi na chapitre oyo Marc 12, verset 24 à 40. Matthieu, chapitre 22, verset 29 à 32. Luc 20, verset 38 à 40. Merci. Après, na 2 Corinthiens 3, verset presque 14. Tile lo tango linga ko tanga biswara ba profeta kala nzambe pese kanda po mutu ka so konte mingi na ba profeta kala soki profeta sikatele mikata akondeme sute po ngala kala zona ke bang erreur grave to tuna ka ba saison na ba période na saison oyo profeta lezo sala na continent Afrique na saison oyo profete na sala na continent Amérique na saison oyo profete na sala na continent Asie po ba saison ezalaka profete za susi ba profete toyoka ba profete baza ba profete nzamba tia poko et des peuples mais ba profete alliance te ba profete alliance ba yakana ba saison est-ce que le moment où tout se passe na est-ce que profete a telemi pour accomplissement profete wala Abraham na profete qui m'a question est-ce que je tourne nzambe. Mon frère, bakotumba Bible oyo, mais un jour apesa qui prophétie la Bible azali. Bakotumba Bible batumbi histoire so baba mais un jour apesa qui prophétie la Bible azali. Un jour na tango kotuna, un jour ko ya ko rappeler nyonso batumba ki. Qu'il faut histoire être babombe sanini ezongi. Race noire ba prophétie ba bele. Race noire ba lobilango ebele poni Daniel azolo be makambo ya RDC poni ni ba Isaïe bazolo be makambo ya RDC poni ba prophète be bazolo be na deuxième makambo RDC qu'il faut prophétiser RDC banda depuis la première génération les kambo za ki la première génération pour la RDC mais tout l'ensemble akolobela yo tout l'ensemble akosaliso mon frère kozala plus fanatique ya pasteur te zala fanatique ya prophète. Chapitre na lobi yawa kozala fanatique ya pasteur te zala fanatique ya nani ya prophète. Marc 12 verset 38. Marc 12 verset 38 yeso lo bokeba na batoyo donc bamilakisa mibeko bateka avec intérêt ya bumura bango mais prophète alobaka oyo ute para nzambe prophète akolobela bino saison na période mais passer ayebaka saison na période te saison na posa bato ba Bible bato ba boye bato ba kote Bible ope azotangela bino ye moko makambo sona asalaki nango te mais prophète akolobela likambo oyo oyebi te prophète akobakisa likambo oyo oyebi te prophète akolakisa likambo même atango na Bible te mais otango po comprendre likambo prophète moko alobela prophète même atango Bible te prophète azwaka makambo direct totia mitema na ba prophète que totia mitema na ba pasteur pour lelo mokilo comme dévier ba pasteur de ba prophète
ba passer ba ko lia ko kota comme prophète ba sa ba prophète ba sa ba passer ba moni comme prophétie ndanga bunganga ba ko sala ba ko ba e combiner ba prophète mais vrai prophète a toujours a tel makana be soirée ya Abraham aloba boye Moïse aloba boye ba ko yebe so likambo sika o bino ko yebite akola action likambo sika poko ya sere Jésus ba kama ki ba kama ki premier chapitre tangi fona ba to kama ki et le Seigneur Jésus il a accès à sa prophète et le blé kimbango il a accès que muto sa prophète et le blé ulema Abraham il a accès que muto sa nani azali prophète. Alors faut faire attention ko linganzamba fait qui prestige te soko linganzamba na prestige soko linganzamba na esengo soko linganzamba na bilembo obungi mungu na julio nzela mais ko linganzamba na prestige linganzamba na intérêt au comprendre petitsa motema au comprendre toke na chapitre mo toke na chapitre Marc 12 verset 29 verset 24 Yesu azongisili bango ndenge nini bosali boye ezali po boyebi mikanda ya Nzambe te boyebi mpe nguya na ye te pamba te tango bato bakufa bakosekwa bakobanda kobanana te kasi bakokoka na baangelo ya likolo epo likambo etali kosekwa ya bato bakufa nani botanga mokanda ya Moïse te na lisolo ya nzete oyo ezali kopela na likolo ngomba Nzambe lobaka na Moïse boye nazali Nzambe ya Abraham ya Isaac mpe ya Jacob ye azali Nzambe ya bato bakufa te kasi ya bato oyo bazali bomoi bomoni bozali kobosana na ndenge moko ya mabe mpenza. Amen. bozo bosana na ndenge moko ya mabe Nzambe ya bato ya kukufa te Nzambe kufa te aza Nzambe ya bato bazali bomoi ti lelo tango tolingi otanga baprofeta kale peska Nzambe kanda nga profesi mokimbango yo kalisi kimbango lulobe akokoloba susu nga Moïse eske kalisi Moïse lobe koloba même moko sere Jésus akomona na ba vision mais physiquement boyo muto akomona profeta zo mona na yo eske ozala profeta osela ka motema eske ozala profeta o alobela soko tshemo motema la passer mon frère oza kobunga passer ko so akamya ko so Nzamba kena yo kokoma na kipeso kufi kokoma na orvar matari kufi mais prophète ko ebso nzela so ke ezaya mabi mon prophète Nzamba ko se ka division te so mon prophète ko se division yo moko maile ekotala ape foto sengaka église na ko sambela église na ko kebi c'est pas ça ba kumba so no yako na go mwase na kumba na église mobana kumba na église non photo 5 église na ke parce que $4 lelo sala il faut bimina vrai $. Mais poser question lelo $4 bimina il faut vrai dollar tika na luka vrai dollar on retrouver deuxième chapitre merci. Marc 12 verset 38 bongo ye bande ko te bango boye bokebaka na balakisi mbeko bango balinga kotambola banzamba la mukumu balinga kabatu bapesa bango bambota bazando baponda kabisika ya boso na bandako lisanga pe bakiti ya lokumu na fete babotolaka biloko basi o bakufa mibali pe bakosanaka kosambela mingi bango bakozwa etumbu ko eleki munene. Amen. Bato ara bochela motema tamba kozwa etumbu na yo pe ondibelaka bon okozwa etumbu zalaka betira kofuka mananda kosambela tuna zalaka betira kosambela kakotanga Biblia yo moko Molimo Santo manifestakana mutu travers mabondela makasi Molimo Santo salaka mingi travers kosambela mingi so ko sambela comme branche Saint-Esprit comme katina mais tango comme la branche Saint-Esprit loko le moso fonga makana mutu vision on komona ba vision mais la première vision komona ba no compana o ba no komango mais le boso kokola après on compare ba vision na signification vision. C'est Jésus 30 ans et ko sala pendant 3 ans. Jean-Baptiste 30 ans de formation et ko sala 6 mois. Prophète Mbangu 30 ans aye ko sala 3 ans. Pour les gens so pesa ba prophète makasi 3 et nani 3 ans. William Abraham comme 30 ans ko sala 6 ans. Pour les 30 ans est-ce qu'on pose question?
Formation c'est très important. Formation c'est très important. Pasteur mosala nzambo tira moto faut que tu na histoire n'importe mana yi. Tu na pas pasteur otega pa biso mingi. Pesa l'identification na yo. Prophète majeur mbota manisa kabilembo. Même famille ba ko témoigner ma pays. Même ko ça tena ka so 2-3 personnes ko ke muto to be ka parti au moins nzamba za katira. Prophète nyonso nzamba la ka ba parti mbota ba pe ba prophète la pe mingi batanga kati. Nzamba so ba ka batanga te. Eza te pour nzamba ça so ba. Lelo so ke ba peso be ba grâce ya batu o batangi. Mais nani watanga te na Bible a détruit batu. Même les lots, bateau, besoin de détruire la Bible. Bah, oh, bah, bah, quand on a besoin de détruire la Bible. Mais bateau, quand on a besoin de détruire la Bible. Pour te manier la moukile, ça, bisoba. So, quand on s'y manier la moukile, docteur, yani, docteur, ni. Tala moukile, ndenge, baby, na maye la moukile. Mais au télémi, non, bateau, attaque, bourris, aux américains. Yesu akomela bino Bible na ba Pierre na ba prophète bakomela ba classe na batanga. Ye Moïse a jeune na ko kipa ka bazamba wapi akara utanga. Yo kimba ko sini bla grand prophète ninata. Bo esi bo se bino to kemba poste bino ko fere mo so ko zumu to tanga mete bo chana ako dirige peyuge. Ba poste ko so mo le so tambo so mi tu. Bo zumu to tanga mingi to bo chana ako dirige peyo plus que bino bo tanga. Bozo maire banzambo samutu bo faire comprendre bo tuna nzambe bo tuna nzamba saison na batang bo tuna nzambe ba saison na batang po yeba prophète na telemis na ta oyo seja prophète la zahabi bana boni ba botami ya bunzambe bana boni ba botami prophète wana bot ba passer ba tuna ba file matari prophète la zahabi aibe tengaka ka passer la zahabi kisasa ngaka passer naso est-ce que ça c'est fixation que yoka passer so muto makelele alubaka mingi muto elaka te alubaka mingi muto elaka alubaka te place les a compliqué muto elaka makana poisa boy alubite mais muto alubaka mingi azana na ye trop vide ça balanda yo azana bo e magape so te na te dans le sepeli bate bo posa ba question poto so courage ko le to za makambele ya courage be popo bima na barrière bo zango popo bima na compression oyo eza bino travers ya ba église zamba sunga bino asalsa bino abatira bino so bo sepeli bo eme makambo na kombo tata wa santo amen.